Les mêmes choses, bah, ça la rappelle à Adjan. Ah ouais. Bah, Simbeli voix naïe. Ah ouais. Les mêmes choses, bah, ça la rappelle à Café Room. C'est comme si le Boloto, c'est qui combattu. Bah, Simbeli qui voix naïe. Le Boloto, c'est qui combattu spirituellement. Le Boloto, il attaque. Niveau ampleur, le Boloto, dans la maison mère, même binou. Ou même na succès dans la maison mère. Niveau ya qui ampleur, succès, bah, poto, bah, nini. Bah, combé bandi. Ceux ici, au monde à l'époque, on a sonné, qui c'est ça là? Hein? Mais, mouton pour ça n'a. Ouais, Patina Choco. Ouais, mais ça n'a pas bon quoi. Je ne peux là. Nzote lemba. Eza na YouTube. Omona nande na komaka. Souffre fort. Azongi sanga wana sangwe ke ya la moke azongi et tout. Après ba otalanga pa mon pasteur mon pata na pesembo. Ba otalanga na hôpital. Ba na cappuccino. De boga pesembo. Ezalaki na mama moko boye. Na comédien na belaki siko na comédien ba fanatique na o boyokaki eza ndimona te ngai na zanvi na dezoka mutino surtout donc le pena au moni na boni besoin na image na comédien nzambe asali ko ngai donc na ça bien quoi donc suite ka ya docteur na ndeba ibisinga ke traitement na obini na traitement na ndako pour paiement na eza pena expression de pena bien te donc na habité sur le na habité na ko ba lundi ouais na habité ça là on passe inde ba ka quelque chaque azobela monsieur obika kofi donc na sa envie donc calamité na sangai nzambe na sa sunna déjà na ko makasi sona bimi na zone na sangai batino sto ba na ngai na pesa mbote donc yo alunga image wana mabe wana oyo bango balobaki ke ngana kofi donc ngate mna kofi maloba na bango ya mabeni mte kofi donc ngana za bien ami da zenabu tozalaki na awa asunga nzambe pesaki makasi ya ko gardenga awa na bébé masanga petade ayo talambai ya edi ya za social ya wenge en tout cas tika kinga tozalaki na ngai yango batini so bureau na pesi bango mbote. Ça va faire, je crois, 6 ans. 7 ans. 7 ans, 6 ans. Ouais, c'est ça. 7 à 6 ans à la maison, c'est incroyable. Na Tchanzembote, parce que moni, maramboise belé, moni, ngata na ragi na groupe wana, ezaki pe na batu mususu oyo pe. Na roba ke pe ba sepela pété ke. Mais c'est moi opération d'abord mat. Ngai na mata na groupe wana na simba akiste na maison mère ti na koti na groupe wana simba ati na oyimba oyo ekati na nga na yeso na koti na scène na rominde mosusu mais so na kiti oyiba tike moto azaki na scène tando mona ngabo oza na musique bakotia musique aso na bandi ya banda passe biso za formation bo banda non so banda tan so never ti atablobi okay. Na koyemba nanga biloko ya Adjan. Na koyemba nanga biloko ya Nolias.
nakoyema nanga biloko ya nani ya oyo ya faire na même ya wata mais yanga moko na kokate oh vocal oyo yanga moko na kokango te kana vo na moko kaka na vocal yanga ka le même jour oh. Donc vocal oyo yanga moko nde mona kokate oh sunu mona ngo bizarre mais ndeni ba vocal ba tutu na zoyemba mais yanga moko na kokango te comment ezala ndenge wana nazoyeba moti balobaka ke no ando koka te travaux mokie te kisi nde te kisi ezalaki nde te yango babaloli yango travaux mokie ok kisi nde ezalaki te bayaki bamonaki ke aza vide okosaka na ye so fo tosaka na ye bien fo tokanga lider moto alingaka ye mingi Vincent. L'église Les Messagers La Parole Révélée organise une soirée spéciale le mercredi 31 décembre 2025 à 22h. Celui qui prie beaucoup est capable de tout. Le rendez-vous est fixé au numéro 210 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 Le Bourget, en face de l'aéroport parisien du Bourget. Ne manquez sous aucun prétexte. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Signé Prophète Didier Ndili, Hôpital Général. Misala ya Nzambe Koba. Yahweh Mokonzi. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. On est sur Sola Vérité, ma chaîne YouTube. Hein. Sur ma chaîne YouTube, Sola Vérité. Sola Vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent. Ambassadeur, merci. Merci. Bonjour frère Bombo Kojak. Bonjour frère Miguel. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Naï tout dans émission la prière, s'il vous plaît, si c'est possible. Amen. Père éternel, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas. Père, nous sommes là pour toi, Seigneur. Laisse ton esprit, Seigneur, et guider Bissou, Seigneur. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, et que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous croyons à toi, Seigneur. Que cette émission, Seigneur, et qui nous touche, le peuple, oyo, baza attaché. Seigneur, na yete le kola star, mais na yé le kola mouana na yo, na pesa oyo yo pesa kingai. Seigneur, tika te Saint-Esprit, a guidé biso. Makila na yo, ezinga biso, na kombo na Yesu, de tolobi. Amen. Amen, merci. Merci beaucoup. Merci, frère Bombo Kojak. Naïna c'est facile parcours dans la musique la famille au botami ozaki yo moko musicien bien ba musicien bazaki pe na kata famille avant yo comme musicien. Bon na koloba eza héritage moko boye et utaki pa ya koko na biso. OK. Po tant na botami na koli na bane ko mona koko bane ko kende ko beta ba musique ba konono na bebi na ba day. Mais après ngai sikoyo eloko nazalaki nango ekomobima koyemba ata mosusu na badouche
na église na église na yemba na chorale na noyemba na trop moki ko yemba na ba fille bano tanga place à ba fille en fait pour place à mibala no simba te pour voir trop moki et après na komo kini na ba orchestre ba quartier après ça ba quartier ko yemba orchestre na kina ngoli bosser za ki Sequoia et après Sequoia Sequoia commune eza commune Ngiringi on a mona Ngiringoto ouais après Sequoia après Staff London après na ki ko intégrer groupe mo et salama ki na école côté école Ngiringi ezaki groupe mo boye bana maison et bana wera ngape na yebagite tana oleka na yoki makelele esalenga ke na donke na moni bango na bibo na yo sala test mais na yibika maele ya moto bana oyimba na première voix tant na kei na zongi lobi nango na ye na sali test na yibika le même voix au moto na oyimba ba sepele na makasi. On va maison mais rebeti na Staff London. Ouais, Staff London. Na CFR. Na Sequoia. Na Staff London, ko rappelle biso artiste ni bodo répéter na bon période wana na moment na zayi banani. Oui, na Sequoia za ba Zauli Mvwama ezalaki Mati Machuda na PC Mbote. Na PC Mbote aza pena. Et à Paris ba longo bazalaki tozaki pena moi ebele. Ba to ba bima na banani. Bon, Mati abimaki et puis tant on fait aérozala wana faire aérokende nae aérokende après ya kozonga les jours où il y a kozonga et ngana lagité donc en fait on a fait une maison merte en fait non on a maison merte ouais pas bien Ngiringi na beta sola Ngiringoto ya kala Sequoia OK nde sala ike après bayako benga bango beta enlever rideau na vandal na bandal ezalaki ya kota 5004 je crois ba na bandal ba bien ko beta nde concert on ne bayako découvrir yeke non nde yango ne ba rejoindre place wana donc bani musique kala yo oui na bani musique vraiment vous na ba jini ba na muke muke te mona linga vraiment musique ezaki na kati na kati ya teke na kinutangela ngoso ndeno ezai vraiment na kati ezai facile pour les parents classe na musique bio kata classe ou sans musique bon ezaki na rôle bien facilité pour ngai na rôle ba naza fait en fait na koli pa ba oncle na koli pa ba oncle et tout donc yango sala ke non bon yango tete mi sala ke na beta musique non donc musique loko ezaki art na ngai ezaki na kati na ninge na bimisango après nde tant on a eko beta vraiment musique on peut na bien ndoko oncle mtano kolisa biso ba on a ninga respect quand des alaka pour ça on na grand hôtel camarade ya mundabi et tout ba lo mo bongo et comme le moi honte mon boy abengana nga kutu na palais na abengana nga na palais ouais bengani nga na palais na ofanda pa ya pire vie na ngamona pesi mbota na Angola joli mazela OK na novanda wana ti ba yebisi mais non c'est pas bon talaka ka mwana etu bani ndena ya rozonga kozonga na ngande na kobeta sko tout na ngana kinotala na mona ki orchestre mozo répéter wana na Ngiringi mariba bengana ki ozo continuer ka ndule ezalaki ezo ganga na ina choite nde na mon orchestre on ezo répéter et tout après na juka les mêmes voix wana tana zongi nda kuna répéter ngabi pour yela mponga na kangamba moko bando yemba bilo mo saki bo après aller tana yewa na yimbika bilo kando sala nzoka pe dernier jour na bango balongo wana ndi ba mimenga mbamona nani na dibamboma na banda bano répéter pa ya producteur Gilles Nsana na PCP Mbote on a répété dans le pont na bango pa ya tozaki bon en quartier na qui papa Nico Boakongo asa oncle ya présent Weranson les rois de la forêt après est-ce que maison mère ezaki ndeni ezaki ba ezaki kokoto na maison mère muta memaka yo ezaki ndeni bite biso lisolo bon histoire eza pena mulai
Opération Dragon et Salamaka déjà pour ezali na mo ba komoro et yaka biso to beta pena ba concert to beta ba enlever les rideaux il y a maison mais avant mata biso to no beta et t'as Opération Dragon bien Opération Dragon très bien wana beta no Opération Dragon avant na intégré groupe il y a maison mais Opération no beta ba concert tout na bi tout ba beta na ville ba beta wapi biso to no yemba non va weraya bino bobetina ma batu ba yeba koti bazo mela bazo vanda ti ba rotonda bokaboni ba vona ba vocal donc ezalaki ndongo mona Opération de ndenge ezalaki ndenge pe groupe A ezalaki OK groupe B groupe A OK donc baaki na fer na bango baaki na flamme na bango OK baaki na mabiala na bango baaki na bile na bango donc ba minanga ba 5 ans de frime baza na Angola donc baza pena tellement beba dadu mushimpula ba girins ba tebele to akebele et to betaka na se souvenir to beta na mariage moko boya à l'époque on ezalaki secrétaire ezalaki vi papi kabemba to beta na mariage na ye ce que le dernier jour na bango pour ba voyager ba no sala je crois qu'il bouille ça je crois to beta na mariage wana et na mariage to betaka biso to betaka bango ba ye comme invité ba vandi il au monde a sepelaka le jour ango 20 na mataka aimbaka na biso ah ouais et on a ce première fois tout monde na biso to no vana pena na bango biso tout vana na bango tuzolia to sekaka vous allez pas Roger na nini ouais ba Roger oui comment porter parole oui ba Roger après tant to ya sco vraiment na kata la zamba Roger tellement no yemba voix no relias nde aerokota sko na groupe ah ouais ya la nding wana to beta concert wana 20 na mata biloko tout depuis la zone Sara na ozongisa donc en fait 20 na on a déjà komona déjà aibi ke na groupe lo po ezalai pena Opération Dragon deux fois terre mais quand des alara après 20 na mati to yembi na iba kutu ezaki na ava Serge Massamba hein kuti les jours on kutu yendi pena muta ba bébé na komba belle sauvage bien lelo na belle sauvage et puis là comme maman tolo na se maman pasteur a motiver nga kutu à l'époque ngo ndeka ezalaka manga na groupe nga zaki le chef d'orchestre ndenge faire azalaki chef d'orchestre kuna na pena zaki chef d'orchestre na Opération Dragon na Opération Dragon so ezaki première fois fait faire rigola vanda na kata concert na kata fête to bobeta kiona azo ka sko bino bozo yemba live bango nyuso bazalaki ba bindombe ba chidete ba la coste non ezaki première fois te to betaka déjà donc ba yaka pe to zalaka na bango e moto vandi na sima pe to so la pe moko ta petit frère wana zo leka pour à l'époque on a eu une démarche moko ni ana otambola donc ba bi ozo imiter mutu ne tamboli ne vande ne sekeli na tseli OK ezalaki ni ngwana donc en fait ezalaki automatique ezalaki ko foxer ngo ezalaki déjà ba voir ngo ezalaki na nkande ezalaka première fois après des jours on attend na yemba et ça leur pena bien première fois c'est ko héritier aya au mata aya o yemba pena biso ah ouais wana à l'époque wana na obeta masola kala à l'époque on est en novembre pas ya nanda kwa Vincent héritier en novembre nanda kwa Vincent et aya imbina biso pour na tambola trop na président susu na ba boîte to kende Vincent na zo yemisa wana biso to Opération Dragon beta déjà nde saliki ayimini pena biso après lobi na photo là to que no beta concert de revoir mais biso mo to la léate to zalaki on a tu 5 heures wana ben sime ke to landi bango susu na snel kuna na nini na bumbu kuna to comment na biso comme avant ta Opération donc faut beta avant je crois bazala casser bango tout ba retard au saranate
au perso de bandi ezo yemba ba yo kuna de poula bimi ba yo ki ba ko to kuna nani ba ko na bil na biso ba bimi na sele na biso tapa na biso pe mukuse mo na beta fort nde salaki Vincent tanga komi erekoki atali ba atuni tu ba mission abemende ni photo mata bon ba aussi certains de ba mi komela gite Vincent mata nabino amati sur pour la deuxième fois. OK. Nabiso. Tanga mati wana tozo yemba fort. Yala nzembo ya obiangema ana takitoko lokona salamo. Bablu moi bon, bagangi excusez-moi. Non. Ils les sous-monteurs, en limite ils les sous-moi. C'est quoi? En limite ils les sous-moi koyemba. Nde salaki bagangi déjà to banede o gangi sabango ba moni susu Vincent na mati susu Vincent na okipete to yemi susu e ba je kona blanding pen après ba komo ya moko oya roya alongoli mise moko à côté oya roya alongoli mise moko à côté oya wera dikola podium wana Vincent nikola podium no personne d'avant oya roya alongoli musicien moko oya roya alongoli musicien moko wana nganga na pemeni na Vincent c'est comme Zoka, mon chef d'orchestre, ça y est déjà. Fait rigoler. Aïe, peine à terminer à Sima, on a pas mambo. A terminer à mambo, yo kakane na oyemba. Ayoki. C'est comme t'as touché avec mes amis qui nous relias, je crois. Je fais ça, voilà. Tourner bonnet à la boue. Simplicité, albi. Yemba. Si c'est pe vocal nanga pe tout après na kiti nanga bando linganga pe trop tala bana ngenge OK tout quoi c'était comme ça oui après boyro ça se passe et après to kota ki maki moko boye bakoto ya mongodiaka to nous préparer suko bano sala à la kelele je crois c'est ça ba sili si angosko bazo kita biso toki na maki il faut te beta sur les rideaux to oser la bango ba ye to beta na stade Kamanyola au personne de bandi to beti to fongoli to yembi nde to yembaka après bango ba ye kokota o biso te nde ekwebi maki ke bango ba rolongwa kuna nde bakendaki fa ba longwa ba sala conférence de presse kuna non mais code ba no bima déjà que oui si ba moi biloko mo boy so Vincent est una ndenga idéologie tant que les grands formateurs ayebaki déjà ka bena funa sala mouvement moko boy ezalara soki na longwe po yaki bena ndo ba longo la Vincent ko Vincent na siko akokoya na maboko na biso po tuzaki déjà opération de beta wenge taki bena wenge po so oyoki pena po to beta ba fara na ba gilet piana na ba fiki to beta ba fara na ba papa wemba to beta ba fara na ba grand mopao sans wera soi 120 OK et ba fiki plein oyoka pena kuna donc guerre pena zala ya osana te o Vincent aki na moi assurance mo boy tant ba yoko ya to beti concert wana après bon to continuer kaka ali wana to beta enlever de mais to no peut pas nze mon abiso pe to bimisa au producteur ezala ki ni entre so producteur ezala ki vieux Gilles Nsam oazo produit na no maman Bilabel maman Bilabel ouais c'était comme ça ouais après les marquis tant bango baké après tant baké kaka allez papa on va fonder ba panzani wala de balongwaki tozala ka wana to répéter na biso to yimba na biso tamba yeko zonga ba esko ndambo ko ya ndambo wana siko esala yike ba orchestre ebele ba beta ba disque ba yemba ba professionnel ba yo sa ba test ba musicien bazo yemba okuna yemba voix faire okuna yemba voix nani okuna yemba ebele ba ya ba sala ba test na bango mais biso zaki précédé te toujours na batu non mais biso tono beta na biso kaka mais moi muke ba masa kaka ndenge za kaka mais ndenge ni ba mona biso te ndenge ni ba occupé biso te bani
quoi arrivé jour moko boye répétition je crois mercredi Vincent a tuni Venico a tuni lui c'était vraiment mon père d'ailleurs m'ta beaucoup là kolisinga e soki naza pena lelo boye eza fruit na nan ya Venico Bakongo Venico Bakongo noko ya Vincent on irait pas biso là oui akufa qui sont me reposer un peu akufa ezaki bien préparé déjà après au salarié non Vincent a tuni petit frère azapi bon petit frère déjà en fait nous sommes préparés déjà un jour faire qui des petits frères ils t'ont remplacé babino ma qui des selo bon en fait. Bah oui bon déjà tout ça là déjà tout beta c'est normal pour Vincent na monnaie que pour bato bazo ya na robate ke ba yebité non ba depuis ba grand chanteur mais il y a peut-être un souci quand il y a timbre mo boy loko mo na kanga banzembo na kina répertoire mobimba et na ko bina donc des fois ya on vient tenir le on sait là bon na otala et c'est que non ba bengai na matamba la moko bon elle rende na salle test nazalaka mais elle rende tipo ezaki pe à l'époque moko na oyiba faire recherche de poule akendaka mikili moi vide mo etikala wana babengaka ngai je crois ezalaka na planète J nayembaka à l'époque wana nde osala ata na mati Vincent na tuninga nzembo nini nzembo boye abengi héritier tout atunaka nayembaka tana yembi après bato bagangi mbala moko poloko nazalaka nango de na nzoto tana yembi bato bagangi tout après baomoduka soko kombo bakopesanga baoluka soko kombo ni bakopesa na moment wana ko ezalaki héritier alobaki vifo topesa ye pese kombo bombo ouais non abaki soki ketchup babilo moko soki ketchup soki bona ko bosana pe pour muto luka kombo ne yekuna bi ketchup yekuna lobi kuna soki chocolat et après c'est là alobaki bombo. Donc en fait vous avez une réunion pour le combo na likola pendant le même jour yo yaki na combo ni ngana yaki na combo ya demic ok ouais demic petit frère donc c'était comme ça après combo et robima Vincent ibo bombo ko Jacques ndetika la pe bombo ko Jacques otikali mbala mona kata ya koti mamona kata maison mère lobi nango et après tu es sur deuxième répétition tu bete conseil mon grand hôtel où ils avaient pena ba bimisanga siko mbala moko en fait dans opération dragon à départ ba Gilles Molopo kulu tu ngana pe sembo tebele ba les padres Ferregola Bill Clinton barikna na opération dragon bazoeka ayobi bazoena ba master mususu tant bazoki na période wana na opération donc bazoeka ngai pour et na voix oyo ezali pena na hauteur makasi donc bolote bazana na opération dragote non opération non et bolote aya ko sala test avec opération dragote ok je on na mona bato belé ati baye tout ta opération dragote ils des a wenge tu vois ti bolote aye a sala test parce que c'est que nani kota ya nini ya la zamba na libanda la zamba wana kota enseignement salité ça n'est pas simbi après akomoya ba concert biso do beta ba concert tout le monde na assisté tout le monde na so ba bengi pe ayi pa yembi pe na tourner mais biso dans opération de kuta na bango tane au monde na donc après tane okota sona na intégrer vina groupe après to biso nyo surtout on a wana zalaka déjà na ba ko vinci on da présenter nga c'est donc na cousin héritier mais ils rappellent solo ou na cousin na héritier boba cousin bon
tout ça va bon tellement amour comme qui hein to umelaki trop to ne peut komona na pe et yango sala ke no vention ne pona zala isolé te ouais fana zanda mutu moko boye to zala kana yi donc c'est vraiment un frère vraiment to zaki ne pena to gomela ne pe trop quoi héritier ya on ovanda pa na ye non on ovanda pa na été na oba na opération de retourner komona na bon donc on a déjà eu l'opération kasi tant de okuta na susu na côte su na groupe donc on a zala déjà so là même na concert on a na grand hôtel héritier le baki vient na tuni ya héritier au moni ndeni alobi ya ça va ya tendance ya pena a makinde ti abiso et tout parce que na zalaka déjà na kati toné komona na baby ça va faire nanga donc Richard Loba quelque chose pour na côté dans la maison mais quand même azali na moi parole ba kisaki même si vous avez présente même en absence tayo parce que vous avez déjà na bonne relation quand même non na évité à l'époque on ezala ki bolu kande mutu mbala moko na zala pété na évi pété ngezala kaka déjà ezala ki déjà boule avait ezala déjà boule avait que na petit moko boye capable pour moi teta na yembala moko yete ke bola sanga banzem bol non mbala moko na jouer vraiment intérêt mindenge de pour la zalaki na maison mais obeti combien d'enzymes tu as combien d'enzymes yayo malheureusement na maison mais na tsanzi mote ah ouais na tsanzi mote histoire za mulai na tsanzi mote baninga ba kuna eza par exemple orchestre et puis c'est musicien belle opportunité hein oui mais après combien de vocales en fait eza moi trop hein? Parce que beaucoup plus c'est qui album à témoignage ezaki vraiment que ngai ndi na bima témoignage on a de bon témoignage on a de bon pena yé mo Vincent ouais na intervenir qui na moi wanzimbani ba vocal belé hein belé pas mal ça dit combien de temps après dans la maison mère là depuis 2010 natika mouvement ouais ça va faire je crois 6 ans 7 ans 7 ans 6 ans ouais c'est ça 7 à 6 ans à la maison mon coach Nzembote c'est incroyable na Nzembote parce que moni makambo belé moni ngata na na groupe wana ezaki pe na batu mususu oyo pe na roba ke ba sepela pété que mais c'est moi opération d'abord mata OK peut-être le d'être ba mon concurrent c'est mais biso e baté na kwa na bango nde banosa ba na bango ba mona ba oyo mais biso no e baté et te okuta na lesusu wana mais esali ko sala ba capacité zalaki marambo ezalaki mais bano singa marambo ebele pour no chanze ben oui singa marambo ebele singa Nzembo bien singa makambo ebele spirituellement parlant ou na ogende spirituellement et puis ezalaki ba coterie moko boya et mo ba groupe quand des alaka et tout c'est bizarre c'est bizarre na romo komona ndeti na romi délaissé en fait na ndeti na ubunda rwanga mo parce na ndenge to alaki muto na ropi no kozane mingi ezaki héritier bon mon temps depuis la KI et na ba première voix muto avant dans le rendre ça comme pe na mo a dit pour la confiance il foutaka hein bien tu natali que non fallait pas quoi peut longwa mais bazongi alors pesa ki mo privilège mo boy et pas un peu héritier pas wata mais bango to bakina bango bien ba Norolias ba la Moketonga kabose bango nyo surtout ba jani mais c'est là que non tant sur on appelle frère à lobi pe loko moko boy pe wazaki a franchir Vincent a collé pas ya Vincent et puis a yebi makama musique hein
donc yango esalaki non azwa pena likunzinga wana na kati ya mouvement aza pena ye bando zo ba denzembo bah oui ndeka de pula no zapela denzembo il pas azwa denzembo po en fait masolo e moto yoka ezaka pena réalité devant ba Célio devant la Coste Bemel alias et Richard ndo beta pe mesa et puis oya lobi sala mexicaine pe bon non ba no sala te ya sala mo soki ndenge ni azaki pe respect envers ba vie na ye hein mais azaki na mwadi na maison mère soit sur na Vinson te après na moni boy mutu wana boy bintu na oyoka ete OK oyoka ye amwana ye bo nsu bayaki wana bayaki ba nouveau ba ancien peu azalaki wana mais beaucoup plus yaki watanabi andinga mabete en fait Richard to docho ba camp pour banzembo te si on comprend non bon na nzambe te mwana ba pesa te hein na lobite ke ye anochanga bakal non et bana osenga makambe belé o nazo bana na témoignage ndi na ofungula ba parenthèse nyonso hein na raison beta parcours nanga c'est ça quoi nazo tant otanze mbote mais na yaki na mouvement mais yako koma pe ke non oyo ekomi boye ndenge nini ye kaka boye po frère so na bimi ezaki scandale eza biloko tobotama na yango eza te ke na simba kisi non ngai na mata na groupe wana na simba kisi te na maison mère ti na koti na groupe wana simba te na oyimba oyo ezali kati na nga na yesu na koti na scène na romi nde mosusu mais so na kiti oyeba te ke moto azalaki na scène tando mona ngabo eza bina musique bakotia musique aso na bandi ya banda parce biso za formation obo banda na musu banda tan susu never ti atalobi na olembate même temps on na travailler ba musana na salara et ni ba bâtiment tout na olembate on a besoin de formation pena dans la bande opération de opération de ya likemba bo répéter excusez-moi ba dala ya ngeza wana hein bo sisi umilima ya lobo na lipa ya likemba me boyaka répétition makolo mutamuna ndenge na ena mama so bokangani bobeti makolo tant boyaki avant po boyembaka bo sisi pe ko on a so ba 23h faut zo masiko non kibevi mutute après ndeko koma tanto mo bita ba concert na biso ba ni tundi ezalaki ne to komer ozo moi biloko mikemike mo wa transport quand ezala mais après ya moi au sala makambe belé bon il paraît aura problème ma voix ezara problème ezai problème santé to ezala problème spirituel neto yoga ke ba combien na problème ma voix ozo ko suko yimba te même biloko a fait rigoler na ba concert ozo ko sala ngo lisute on dirait ba ezaki ni ba attaque to ezai problème santé me te dérange qui merci ya na ote ko yebisa yo makambo eze belé tunenga ipona banzembo omoni eza na bato mosusu bafana na bandako azobulele yo me yo oyebi te nga tellement nayi nanga pamba nayi nanga normal me bato baza na bandako baoraisonne ke nga so nake kuna funa longola moto nga funa ya na kisi nga funa sala boy donc bango bando tia kisi liboso nde bato na bayaki na orchestre esalaki keno bakome koanvie siko place mpo nga nazalaki po nakoyemba nanga biloko ya jani nakoyemba nanga biloko ya Nokolias nakoyemba nanga biloko ya nani ya oyo ya fere na meme ya wata me ya nga moko nakoka te vocal oyo ya nga moko nakoka ngo te kaka na vo na moko kaka na vocal oyo ya nga kaka le même jour donc vocal oyo ya nga moko nde mona ndokoka te sunu mona ngo bizarre mais ndeni ba vocal ba tutu nazoyemba mais yanga moko nakoka ngo te comment ezalaka ndenge wana nazoyeba
Il y a un frère moko boye. Quand il s'est il y a maison mère. Bayara otalanga na ndako. O ngana laki déjà tant on a côté groupe mbala moko tu as obeta conseil mon erreur. Tuya to beti après to zongi. Pour un premier poton nanga. Tuye to beti sous to zongi. Ba misusu ba yoko kota. Clique ba ma esika. Bato ba yoko kota wewe. Bato ba yoko kota ba une esprit ya concurrence. OK. Ba on peut diaboliser bandeko mususu makambe belebele. Siko tellement nga elle est trop réservée. Na kinga moko. Suna kome ko délaisser moko boye. Na bundaka nga moko na orchestre. Mena mwana ndako. Est-ce que vous comprenez? Na sa mwana ya ndako. Mwana vraiment ya ndako. Nga bina na musicien oyo le roi de la forêt a fabriqué. Hein? Oya bimisi ngai nde na zabu lelo na comme lelo frère David. Moninga na yaki na ndako. Ngana ebite pona ndo yamba bango na ndako motema malamu ona banango kala frère. Ngana ebite na bungisaka nde to benga na Congo sengle. De Bardet. Na rasa ko bureau na nga mutayibi yango. Ando linga ngo pe trop boy na tena ngo ba pesa ngo pa jama sa ki yabo. Ya ina fleur mo boy. Ah. Mais eke wapi? Na benga na ko bureau. Frère. Muto liara na yene muta ko bomayo. Onga na beka na kase bande konanga makambuto. Nzoka moi nzambe likamato bomi nzamba bimsam. Yaki na frère mo ngasu na monyo comme si on orchestre. Ah. Na mozo ba 15 14 ba 29. Ah. On a pena ko yi pena. Mutu mo azu place na mo. Oh. Micro nanga. Oh ya bona tike non ay. Et vous me banda siku mali. Je vais préparer linga siku bakomi so contre nga. So ibi katala so batu bakomi contre ko mal à l'aise. Osa so musa malamuta. Frère wana bagene pas mort. Na single non. Bazwa single nanga. Basoma photo na ngai na kana ba Victoire wana pe bateka bo wana kanga so ba photo bano teka ngo tant que ba star na bango. Frère wana zo photo wana bakenya nango pas mort. Ah non. Ouais frère. Ah non. Musicien maison mère. Aya couture la maison mère. Aya. Tala be fort wana tout opération dragon ti au matiko des grands. Na makanisa mabete na bolingo tout pour partager moti balobaka que non ando kokate travaux mukie te qui s'indete qui se zala indete ya on va balole ngo travaux mukie. OK. Qui s'indete la ite ba yaki ba mona yike aza vide pour sakana e so photo sakana e bien. Photo kanga leader mutu alingaka mingi. Vincent. Babungisi Vincent makanisi. Batie na kisi. Ah ouais. Batie na kisi. Et au salapa histoire ilegelanga fort salanga pasi. Frère na okabile bilamba pesi bambongo ati donc atwa bizarre kala basema ba jidat atambola na Jésus Christ mais yona kamta ino tekai frère wana masalanga moko boye bilo akufa déjà
Ono beta na Angola. Mwana ngiringi kaka na nani na Nzombo. Yepe ando qui n'est pas yaya. Mort. Aki à côté groupe il y a ba musicien. Y compris les musiciens wana. Ils allaient à jour étouffement, ils allaient à jeudi. On a jeudi on les allait ki kalongo benga ki kalongo. Bana masina bana mushetu bana ninyo surtout ba yaka wana. Donc sur raté. Bima. J'ai dit la samba. La samba. Oui, on a yinda. Et bande ko yinda na niveau sakanate. Ah ouais. Tala déjà yo kinara bapoto, oyemba déjà aussi déjà na place na yo. Il est retourné à des poules mbetara. Bon ça les peuples nous ba témoignage, nous to oyemba kango. Frère na bakenda jour wana azwa basala prière azwa lisala ya soso. Oya suka wana lemba wana oyebimsa makila. Babenda yango. Bazwa photo nanga na débardeur nanga single batie wana azwi finite batonga ba ni begu wana azo chuba soka chubi chu ngaso na ina ndako oka rapo noki pandi pasi soka chubi chu don nini peut être décourager nga na yate. Il y a répétition, j'ai dit. Répétition, pour y aller à la place, nanga azwangenge. C'était comme ça. Et ben là, il est bon. Et ma travaux, pour dire à travail, na bano sala, bano opération dragon. Na évité. Na évité, na batebe, bano kata. Et bah, conseil, c'est que na robeta en Suisse. Que na rangaye. Norolias, J3, Cappuccino, Héritier, Célio, Nali Boussoana. Oui. Tenara Bissoana. C'est un faux chanteur. Mouto a yébité à Kourate, ok, n'a groupe. Mbiaka le rôle nani le rôle Moukin ton atikali. Bajani batika e bolo tengo tatikala. Kabo se tatikala. Mais ba sélectionner yo. Yeah. Na ika na kisite hein. Mama kisi yo après. Na normal. Mais assurance ni ozaki nango grand mouvement le rôle la maison mère au betango sa protection sans kisi dès le début on a avant ça ba avant si baba kisi parfois. Na no mona ngo eloko te po déjà na mesana ki na bango. Na zana ba capacité wana tu yemba kara na mona ka bango to yemba ka donc na ba ko tu comme ça na tambula boy. Bili utalobi. Ah. Yo tambola ka fait de pour le moniteur. Hein? Yana. Makito je te fais na yawana. Bon, na été wa fait tant sur ça ine pour abangisa ngato pour asikisaka bato. Alobi yemba lo nanga. Le bifo ela ngantaba. Oh, wana fait rigolo. Le bifo ela ngantaba, futa ntaba. Donc on a imba bloko na ye. Il faut azo moi pas côté. Moi pas bien bloko ye muta créer ka. Avec ba énergie na inspiration na ye. Veni ko na sima nanga. Noko ya vetson. Niko bwa Kongo. Tanga yoko bonga bio. Na mona na kubonga yo. Ayebisi des poules ne moi. Na mona na kuboma yo. Attention. On a fait Nico à côté lui. À côté linga. Ils ont 50 tabac. Yo. Attention. Ndela gene nanga. Mona science ezalaki pena pour nazaki na kati. Nazali vraiment na kati. Pour na no ina yem na opération de na yemba de na Benson. En fait nazaki mona ya ndako. Na koli na maboko na bango. Na ndako wa papa Kifaya. Na yeba ngonyo surtout. Pa Ventune. Na olia mikubi. Bilo ka Ventune batselinga na lie. Na yeba ko mukomsusu wata utayo kutaka na olia wana. Yo kamalia. Mapata bine. Oh, yo kasaka yo mo za mwana. Ko chaque pata mwana ndako. Donc c'est un frère hein. OK. Na ndenge pena ya
ndenge vraiment mama wenge avant ba tout baya bajitwati bayo sa bateste wana biso zaki opération kako te yamba ibate belé wana nde ezala assurance ezalaki ya monique non naki na ngalaise mais nde siko bato banaki na ba vision mususu ba monique muto yo biso photo longolé na en place en photo zona espace pour espace ezali te na bate belé nde sala que non ba frère ba ke panganga ouais en fait bezaki mutu mon côté ba frère bon ba frère na ba soutenir frère na bango ouais frère makamususu bono oyoka awa belé ba bimate mais nzambe akuta na bate belé ba ya témoigner mon nanza makambo basala frère nga na souffra na orchestre na nga moko ponga na mwana ndako mais ce que tant aussi ba nouvelle on a après combien de temps que ils en master moko ya maison mère tonde ko moko akenda ipa panganga pour détruire carrière yo ya ko iba après combien de temps après 4 ans ouais 4 ans ya souffrance ouais nazo voyager pe susté ouais ba omona nga bisusté mais na yaka na nga na yembaka nanga et comme eti na moment où tu viens tu no mona kanga na litoyi boy oui dans mon a le même dans débat public oui a bengi yo e biso yembo ko yemba e bi ke salanga mutima pasi mo na bité ouais frère ouais na souffra ya grave mais après tant ko yeba on sko sakini o bi se ki wera ezaki ndeni et loko wana tant basali ba prière na bango et tombé sur côté na concert mo boy na marché de la liberté na je connais ma sina sur ma sina la liberté ouais la chambre ma chambre frère na mata na yemba vocal nanga yanga moko eza na ngwana na yemba ka boy na mela soy moko munene euti na micro tona meli kaka soy wana boy na ki voit comme kilo soy euti na micro donc nga na meli soy nanga omoni na meli comme pepe biloko to ezali na kati wana o ezali bien préparé na micro wana non tana na yeka na yemba kata na teka ikotanga tanga ikotanga frère na nga yemba kaka boy bato bakangi matoyi bakimi bato bakimi donc faut bakanga matoyi siku na kumubanga siku tala kaka public munene bongo baloba pokuna so batika esili côte ne diminue après mbala moko ventu na lobi toza pe na ndeko awa okotanga no kombo so les déranger je sais pas so na qualifier mutu te quoi nga na oloba événement lekaki toko benga toza pe na tade awa frère première fois na sika na sape moi qui mwana et pas eventually nga bien no prise vocal nanga na rosala na manière nyonso na lingi ezalaka OK so mutaza même fort to voisa moi cassé to loko mo boy oyeba ndeni okimango mais biso na biso to yebi is expérience ezalaka bato babi tika frère na beti yango na maele mususu pour na mo sentir de loko mo vandinga do fona ki makaka fona luke loko moko boye pour sentir bato baganga les soir aujourd'hui il y a complexe déjà stress cotinga donc makamutu et baby pour ba fanatique na ba ko baby so mutu tala ka yozala déjà bien assurance makamutu na yemba le susu na yemba na manière na nga moko boye etela habité vraiment des ala
t'as des bétons. Frère abeti yango bato bagangi vocal non yanga eza vocal ni nakanisaki na libala nakofanda heureuse oyo nazovivre lefelo kutu bien nzambe azongisa mokili nsima ye na bandela vi ya zero nayeba mobali oyo nakofanda na ye sikonga kuna nabetaki yango nakanisaki na libala nakofanda heureuse oyo nazovivre miza mayele olelaki ne nakanisaki na libala nakofanda heureuse minga na beti yango nakanisaki na libala nakofanda heureuse oyo nazovivre lefala kutu bien aboyi ayemba yango babetele maboko kasi kosila yango na ti amour confiance elongwe frère toke kotalisa nde esalaki ke après concert wana oyo comprendre ke nefo boka etalisa naye comprendre ke na ayo komaka mosusu nga nakomi boye frère ezali lisusu ezali ka jour wana te ekomi soki na ye soki nangi nakota so nakotika na zamba motema bakotiaka nzembo wana frère nakoyeba nzembo nyonso tu baoseka nde baza na bayebi nakoyeba nzembo nyonso soki komi na nzembo na voka nanga nakomobanga nakobebisa oui eza su yanga te eza suvo nanga te eza motu moko asimbeli ovwa na yo les mêmes choses basalaka mpe na ajani ouais basimbeli evwa na ye ouais les mêmes choses basalaki yango mpe na café room c'est comme si le boloto aussi ezalaki combattu basimbelaki evwa na ye le boloto aussi ezalaki combattu spirituellement boloto mpe ye mpe elataki niveau ampleur oyo boloto yaka na maison mère même bino oumeli na succès na ote na maison mère niveau yaki ampleur succès bapoto banini bakombe bandi te soki sikoyo omoni à l'époque wana so nayebekisi ezalaka mais moto ango opusana te tu vois napesi puissance na kisi te mais ntango oza union assurance moko ezalaka na biloko wana omonake non mais bafrère babandi makambo na bango après nakomoni okwama navana pale fois nakomokima na répétition nabika baosekanga oui nalembi ovana pale pino ovandi pena boye olingo kenere po kaka tiu bachubi eloko donc en fait avant qu'il ne rep ozoka santé bien te fait nakomi maladif nakomi kobela na souffra pendant 4 ans il y a souffrance concert nanga soki ezali concert nakendaka Suisse ya suka oyo nakenda ozwa nkombo ya koja bela asengi kimia eza sele oyo mutabimisa yango koya na nga wana babebisanga voi balongoli nyonso tu nalaki nango epuis bakomi okota na baparcours makambo nyonso tu nana bakabela balongoli oyo deja eloko wana bakomi osalelango na souffra fort nakomi obela na rata baliwa ebele accident na voiture makambo ebele donc fona longwa wana na odérange bango ezalaki bizarre parce que tellement bafanatique balelaki nga fort tellement bato balingaka nga mingi bato bayi kocomprendre motu azalaki boye te nzambe atikaka bawaye te sikoyo nzambe akomi oyebisa bato bayebisa bato baosalanga mabe kana barepétition wana eza ye ozomona te
public comment réclamer comment dévoiler en fait. Ouais. Tu vas manger comme un koiwana pour bango iba makambo. Mais na daki na pouille partout. Papa Mundabi, bête sauvage, Bibiche Biaxi, Alice Baba Tubélé. Question d'homme. Surtout famille à Imoko le roi de la forêt. Viens-tu en fait et nous le salé mawa. Mais ça a été la façon où épée que en fait il y a des choses mususu ba otindelo ba attaquer ou pousser que si Mbappé ba kisi. Mais si on est poussé ngati. Ah ouais. Pour Zaki domaine ngati en fait. Dans le moment on a passé les qui frère. Pas si les qui na okoka le sous-souté. Malgré ba prise à la qui malgré ba relation pe moi mke zalaki papa Mundabi. Et moi dans ce concept de comment il faut betama. Il faut ngana ke no senga dans ce papa Mundabi. To beta ba conseil na banini ona. Pour à l'époque on a moi on a appelé ça combo ya défait Mundabi. Ah OK. Il a un privilège mo boye bando fouté na grand hôtel. Oba oncle nanga bando sa na grand hôtel. Baba nanzi la mona na défait Mundabi. Donc avec moi na ya mbala. Ya ngwe sala ke no tam susu na kena conseil mo na Suisse na ye na pesa ba bilamba. Asanga premier mission pesa ngai biloko boye. On peut ça papa Mundabi. Papa Mundabi na bio na ye. Il a eu mo bimba costume, parfum, cravate. Il le retour on est lesquels pesa ga liboma. So na tuna ta il n'est pas camarade ne. Oncle na ngai pour ya chef ba peintre. Nde sala ke na memela ga biloko na mateti na bureau. Ni na pesa ebsanga ke nyonso ekomela nga na zali. Ndezaki mo bapuye na baomona ndenge leka batala kati mono aza bien asali nini baonyo kola boye tout. Et puis donc moi na zayo ndesi mobali mo bouger. Moi c'est à défait Mundabi. Tu vois? Tant ayo kufa atika pe ba testament et tout. Donc moi na fo azunga musala na ye. Yende mwana nande mbongo ongana no lesa mwana na mwana lesa mwasi na ye. Très bien. Tu vois? Bah ça on peut venir na matanga. Mais bon, venir est tellement esprit ba longola qui déjà esprit baté do ba tiaka bien na kisi ya niveau resarnate. Ah ouais. Au fois ba tuana et belé ba na ba kisi ya resarnate ba zo yana ba obisa ba sole bembia. Na kata produit. Bah oui, venir na kanga ba tumsu to vana biso na réunion boya. Ba répétition ntongo boy venir na ye pena yo ki pena solo pena bembia. Ah ouais. Ah oui, mais nazo ka solo ko pola bino boite ba kisi ba tongo ba tala ki wana. Ah non. Mon Saint-Esprit au touchinga na loba na loba parce que la Saint-Esprit mutalobi na tiki nzambe a travailler bango pas comprendre que ba sala mutu mo mabe parce que na mutu mabete puis na linga ki bango tu ba nyokolanga pour rien parce que bon nyokolanga mais na zakana bango na ebike mutu ntendo sanga mabe mais na ozala na ye na otambola pe na ye yana mission moko ya tina ndaku wana to ntana longo place na ovanda nandal na remesko na ville en face wana nani Jidel yana BCBG ovanda na kota Château Margaux on a peu komona na mission moko kaka maison mère ayana ndaku fato ke Lubumbashi ayo talanga wazala kité aoti panganga na ye ba biseke no il y a journaliste il faut bolongola ye pour yo ki na place na ye donc carte ne za ki bongo wana musicien mususu ayo nanda servir biloko ali pour na ki ngai mutu mona ki para na ngate na ki nanga normal pour na ina na kisite ngama zo mutu normal ndam na biso normal obike ngabi non la te allié papa na pese pe mbongo akena ye accueilli pour non voyager te accueilli
Na bino na olala te. Oh, il faut 5 heures déjà na bimana. Faut na sala déjà na nini aéroport. Ah, frère. Na lekana na pongi. Na lala pongi moko. Non. Ina sutuki. Ngabi. Rikuki. Siko, yebisanga siko. Ti okomaka na aéroport. Mutabenga na téléphone. Violiote. Na pesi mbote ya na Canada. Yo, Zap. Ngabi, seki. Nazana ndap na obongama. Zoba uzwiki loka moto moni ofaze. Babeti yo ndikila. Ngabi na zo ya. Biso to kota na konte ba mise na talo la moni yo tezaki na liste. Na moni mutu mo la tele longino awa. Oh ouais. Frère. Allez là mabe. Ngabia mutu yaki na ndako. Alaisanga mama na pongi. Bakenda batikanga galera lisusu. Ya grave. Après baye ozonga mais nakinananga ba répéter. Eta on a royé basikoyo. Nabi maintenant. Marambo yekini mabe. Bayo sababino muto photo longole photo barei. Ya na répéter mo boto sala na la zamba wana. Fate beta conseil mo be je crois na Yannick Noah. Conseil mo on a bossé ni ba ni ba date ba ni ba juno ba jou. Yo sala na koma la répéter pour moi sananga zaki Raoul Tono azaki kwa faire Didi ya avait Didi Kinwani. Venanga Raoul Tono. Ya wama c'est mon ami. Na Lunda. Raoul Tono na pesi mbote. So aye nous en aye en sunga maman. Na mema ke na répéter tout ça là. Ya bano pesa batu bambongo ngano na zwite. Ngabi mbongo yo osila. Na mendeli ngai fo badano na ngavo pesa batu na wata. Bane boyaka. Ngavi batu na ngava yaka bazwaka. Ko jabe ya problème nini. Na éviter ce wata bakote laki. Na comprendre bakote laki wata mais ya éviter bakote laki. Ba voûté wata. Ba voûté wata donc ako mara ennemi nanga. Yala mutu nanga. Ah ouais. Ba voûté na éviter so ba. Ouais, ça arrive hein, la musique hein. Ça arrive. arrive. Bimisa eloko moko na éviter so bien. Ah ouais. Le na des fois là. Wata loba nanga eloko moko boy. Longo kuna yango si bakunda yo. Yango si bakunda. Ayebite alobi eloko moko boy ayebi pete. Talaka mutu na bozaka na ye abimisa eloko moko boy. Ah ouais. Oh, Nathalie wata ngabi. Oza yete. Ngapi na zonso peka na ndeya na ninga kana bia wata. Bakunda ngati bakunda ndeyo. Oiso na lobaki yango te. Okunda no kokufura nyosho yango. Kokenimba mo mbimba yango. On a telemile on a boyango. Ye moko kolo nzoto ayebi te. Eloko ni na lobi. Oizalaka. Tana telemile on ka le même jour. Tomati na podium to bano bina boye. Tout ça va chorégraphie bani mo bele. Et au sala que non. Na oka vertige. Na kokite. Ti na sansale pou na keti na mi. Nabi wata na okokate. Na okokate. Esprit wane lati lisusu. Bani boyaka. Bazo sala okula. Il faut sala wana. Ngabi me wata na oka biete ozo mona te. Esprit ya Saint-Esprit côté siko kakol. Yama.
na pesi mbote que amino itetika avanda pasa zo ka bien te ya kuninga zo sansela ko koya premier koya na kokate frère mbala moko ya bienvenu tenta secrétaire à maison mais na pesi mbote ya bienvenu tenta bazulinga express ami manga na hôpital siko na hôpital bangi makenanga nazaki na relation moko na pasteur mo bando ya na église ya Mampata po na église ya Mampata biso mto fungola donc biso pena tozaki wa ko ba membre pena ya liboso so pasteur wana luta na masina ando ya prier wana sala relation na ye esprit linga na benga ye ngabi mu manga na ndako aminga na ndako na komi na ndako na vandi na bengi pasteur wana tala boy abida na mbongo te na bité ndi na osanga bizo express na ofuta frère pasteur wana tanga komika na ndako atalinga bia si bazio faut ça la action de grâce na bolingo na zwi nyonso na bimisi apesi mbongo na pesi bilamba abinzamba tali motema na yo kondima na yo abondeli aibokende so hôpital mo ezalaki wana na en face à ambassade de Belgique na Botour na kini wana na ville wana so hôpital wana eza hôpital ya nini ya Grand Hôtel siko lokola oncle na biso a déclaré biso zaki bana na ye on a traitement ofele kuna o ba cadre bango nyonso banozo eza hôpital na bango siko ba yeba kanga déjà to komi na hôpital boye banozo sangamba batali ba tension biloko ebele babi neza boye obimate fotikala awa ngabi nandeni ngabi na tiki bango ba répéter tika na 2 jours de voyage oso bimi okufa ngabi na okufa comment mosana nzambe singa na okufa te sabondeli pona nga isa ending wana après faite comme na 3 heures tension 0 esprit nanga ebimi nga nazomona nde nalali corps nanga elali bake tianga na kati ya cage nde batikanga batiaka balion etu bani bakangi bakadena batie bashena minene nga nazomona mwana bima eza te bamama bazolela bato bazolela mais namwe badokter nazomona naza awa baoyokanga te onona keti naza wana me bakangi nga na kobima te poso na bimi eza risque mpona bango bazwanga ndenge wana tension 0 ayi badéclare babi c'est fini mais na monde wana bakangi ngai nazobelela bango naza awa moto oyokanga te naza awa moto azokanga te frère bazwinga baokende bakende tianga na nini na frigo nde baokendanga wana kati hôpital na kati hôpital balungu ninga bakendanga ti baketianga na mort badéclare de okufi c'est fini oh non c'est fini me nga naomona naobelela bango moto oyokanga aza te frère bamemanga ntina baniveau ya ndenge wana après nde baomemanga bongo soka jeune ezokoma mokuse donc nazolimwa nga mpe place nazalaki nazokita nakoma mokie nakoma mokuse lokola kireko ya wana bosana eloko wana te donc kireko ezalaka esprit oyo ebimaka akoma femme de nuit akoma mari de nuit ye mta tinaki ba mission je crois ba succès belé bate
baloba batémoignage si baloba makambo wana azalaka na kati ya prison sango ebimi déjà libanda akufi bango baalaki te journée c'est bimé déjà qui a akufaki na 3h airboy wana kutu bavoyager sango komi na maison mère déjà okufi ok na hôpital moto azalaki te oh non kei bango bavoyager balinga na tika nango après ni na babelaki wana ti okende bakotanga na mort po bon nakoloba nauti déjà na mama nzambe na bane mpo kosala badon na baeglise maki na nobeta miziki ya mokili na nolala mpe emo mpe baveye moni nayebaka nasalaka ve moko boye na eglise moko boye ka ya paster apoya mponanga nakenda nalaka veye kuna à l'époque on ezalaki bakiti moko boye ya baplastique ezalaki bakuba euta kobima sika nasalaka yango don na eglise mobimba nasomaka mpe na mbunda po bato banofandaka na baban peut-être action wana egangaki peut-être mpo mama mpe abane mpe koprie ntan mosusu nzambe ayokaki mawa bitemo na oyo atali babien makambo ebelebele akotiki boye akende te po soki moto azongi avedi nzambe aza na plan moko boye mpo na ye azobongisi mpo na ye oye esali ntango baokende kotyanga nazoganga nkombo ya Jésus nazokrie frère nakomovimba frère nakoma lokola pepe kale talaka moto mokie normalement bakotisaka na motu bango basetombe bakotisaka na makolo na mort nde bakotisaka na makolo nga na movimba na okatanga kombo ya Yesu frère nakomovimba tana ganga Jésus cage bukani panzani biloko tu namona mutu moko na likolo atanda loboko na ye frère naomata dans l'espace naza nango eza eloko esalamelinga naomata dans l'espace boye mpona kende simbaka loboko wana etana okende nasimbaka loboko wana nde nazomata boye bango mpe bazokotisa bango bakotisa mpo batia kaka boye ta nasimbika loboko wana nalamuka bamoko bango to bapansana lamuki sango ebimi babengani kuna koma moto oyo akufaki lamuka wana eza baevre ya Dieu akosaka bamiracle wana nalamuki boye nasonga bongo nde babwaka nga bongo akobeta mpe motu na makaro moto asimbanga mpe nayebi mpe te ti bazwanga bazongisa ngai babenga oncle na ngai babenga bato tu nasalaka ba 2 mois mibo na hôpital papa azongisanga bamai ya nivo babetanga batonga ya ndenge na ndenge elemba Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris.
Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Daka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bine bila metro. Papa kabu kolo boya takota butaka musanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Ola zima. Non, yo somona te. Oh la la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala Awa toza oya te nango Nicole Malonga nzote lemba eza na YouTube omona na nde nakomaka souffre fort bazongisanga wana sango ke ya la moke azongi etu après bayaka otalanga pa ma pasteur mampata na pesi mbote baotala ngai na hôpital bayaka na cappuccino de boga na pesi mbote
ezalaki na mama moko boye bato tout bazalaki étonné esaka bato pasi akufi ndenge nini esango etamboli bato bayebi te nga nazongi na bomoi après baye koyoka yango alamuki tala boye ezalaki na mama moko boye awutaki soki bakiteki mosi kuna bakiteki mosi mama wana aya ti na ville makolo ndenge alobaki ya aye kaka akota amonanga ndenge azalaki bizarre bakoki kopermettre ete akota kuna mpo balingi esu moto akota te oyo eza mpe na badokter bayebaka bamonaki etu mpo bana mpe na koprotege nga mwana ya mbala chef mbala etu bako ebele batraite nga mpe na fort bakomi koboya bato baya mama ngo alingi kaka akota baye koyebisanga frère natika boye vo eza te nakombi soki ndeni nayebi te mama nakota azali mpe na bizarre mama na ye atali ngai abi na ngai omoni okufaka te ndenge nayebisa yo oza yanga mama ongo abima so na sinene mongayaki na ye alia mama na aboya kosimba mbongo aboya abina lobi kaka nauti mosika nayeka nayebisa yo moni couloir abimi kaka boye po koma ti kuna mais sata mo ba 15 mo ba 7 minutes abimi kaka boye balanda batela boye eza te babimi ti libanda aza te mama na limwa pa na vanda wana naumeli na hôpital bayotalanga pa viedi banani ya collectif ya maison mère bayabi eveni ntan batepimo bayaki wana tadi pa yotalanga na mbeto hôpital je crois omona mpe bavideo ezali bayaki otalanga après nzambe ayosala na bimi naumi mpe na ndako ngabina ngafo nazonga po bato yebika ndenge nakufi bongo bona boye nakomi frère ngabi ngaso na minimizaki siko makambo nzambe alipaka bo natali ngabi na question d'église na église nde monga poto nazonga kaka wana eza mosala na nga sikoyo ekamusaki nga nasali barépétition na ndako bakibeta concert moko boye na je crois na mbinza epene bato batuni nga api kojake bankani ezalaka après bientôt na bi kojake aza bien boya mardi na répétition bomona ça eba état de santé non ça eba makambo phénomène peut-être aza na bato alotinda même so nozo bainformation pa bato bao bafonctionne mingi bongo oui c'est validé ngata nayoki bongo et motivé en plus nga nango naya bato bayeba te ouais tala bongo na biti na oke jour wana te nafanda na préparé na ndako nasaki banini onze mobe ya mama lor mbongo ngai mpe lokolara simeone nakokufa lelo te o yawe na ngai
kino na mona lobi kwekwe na Yesu liloba na yo ekokokisama kati na ngai ame yaya na ngai kolo na ngai joba na ngai bikamo na ngai me ale nzamba me à travers on a parlé na komi wana ba bandero na comprendre te bimi déjà aoyaba na komaka na la zamba wana mon esprit ezalaki ya kobanga wana eloko wana ezalaki suite après dans na komi wana na ye omata na ye manzembo ya jikwa ya vina nga alimbonda la maison Elonge de Lille na matina saki vocal en place wana tana yembi vocal en la mona tana bi me alenza mame oye ba mise bazung selinga ngabi natali ngabi ba on pa ibi nzima nzambe nakamwe ngabi ba ibi nzima nzambe ba ibi ngunde nini ba ibi ngabi seki pe ba yoka nzembo yo ndenge zala on andima kite après ici lui on a 20 ninga lobaki ba compara nzambe te ko jaraza ya nzambe na mopepa malewa oto ngoto yoka likama et tout bien sûr bikinda à l'église au kinda fonga pena tali pe église ngona no kende na église mais alors ben dans très bien. Les restes et témoignages, je remets ton nom à Mimich tout à l'heure. Merci la première partie au Pessibiso. Merci pour la première fois. Vous s'est déplacé de Bruxelles à Paris pour toi une émission Nabiso. Merci beaucoup. Na bande ko na Nabiso na première partie émission. Merci na Chancel Mbemba de midi. Bosti David Mangaya Motema ma Fanny Chisse Mbote Bele na ya papi Matala Matos Miroir d'Angola d'accroche ta patron Evan Tumba patron na Katan Vex Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel Fabrice Massamba Rad Muta English Fada père ya banglais na Katan Angleterre Mbote Bele na ya Gibaina colonisateur de la SAP Motema ma Sylvie Baina Morimo qui est monté à ma grâce Tozoladio, Sylvain Dexon, Bambo Tebele, Monsieur Litete, et puis Maman Philbertine Samba, moi si à Docteur Samba, Botebele na Kéline Tsumbu, Ojef de Paris, Roi Bilama Gankale Amboka, John Conde de Grâce Santiago, Moté Maman Ani Conde Bambo Tenayo, Plasoza. Tu aimes bien les lots, Ozana Namilulu Mine na Rata France. T'invites Sozana Batoko remixé, hein, Bazan? Oui, Batubazali, et on appelle si, le prophète Eli Tchouké Pongo et Mote Yazali encadré dans la père spirituel et na pesi Maman Tolonse Jean Massamba Mbote et na pesi mon frère Jean Massaouki na pesi mon frère Chacho Dembela Mbote na pesi mon frère Fataki Mbala Mbote waza bato nzambe a retouché bango ba mikolo ezoya on est indami nzambe on appelle la droite prophétie par la grâce de Dieu. OK. Oui. Et na pesi venangai Matadi Mbote et na pesi mon frère Papi Mbote et baza tellement ebele et Mbote na batu nyonso to balingaka ngai toza na événement oyo ke nzambe akosala ba miracle na ye parce nazwi temps vraiment ya kotémoigner yango awa te e nabengisi bato nyonso to baya affiche koleka wana e napesi pasteur Clovis Makola Mbote ye ni moto akorecevoir ngai na kosala témoignage kuna nabengisi bato nyonso eza date nini eza le 28 dimanche dimanche 28 dimanche 28 abengisi bato nyonso to baya koyoka témoignage ndenge diaba utilisaki nga pendant batemps milai esalaki mpe ke ntango naye kokota so namoni ke nakomi na suka ifonga mpe nasimba kisi yango epuse nga siko nasimba kisi nakende namela libele ya mama oyo ya nganga. Et puis, donc, Nzambe a kolobapena les jours en Très bien. Amen. Voilà, le 28, rendez-vous na ma fiche, ma référence des en Guinée et des bisous.
pour tout kutana biso news to ka liloba na Nzambe plutôt ka témoignage ya frère que Jacques Boye belé na rendez-vous boîte komisa Nzambe na mama tolo na sia kozalana de Clovis Makola yepa kozalana boya to kutana wana to komisa mutasala likolo na si. Deuxième partie émission avec Mami Mich, dis-moi tout kunande ndeko ko Jacques akofungula vraiment côté histoire il y a témoignage na ye pour et pas bon bandeko belé parce que le lo bandeko belé bazo compter na kisi mais ba yebi ke ba bosani moto asala ko na kisi te. Alors pour réussir na vie et le but faut sim ba kisi ba ngani bani donc le sambo les guignoches. Alors à travers émission dis-moi tout avec Mami Mich ne toujours vraiment histoire nzamba pamboli pe asungi ndeko na biso l'autre année à bonne santé mingi basimba ki bakisi ba confier ki na banganga bazana se ya mabele oyo batika biso kala parce que bandimela yi moto azalo kwa yi ondi mena moto azalo kwa yi donc mingi ba vie suki mingi bazaki prudente ba bongola imité mapete batiki biso avant l'âge pour mambo ba kisi. Mais deuxième partie sur la vérité avec dis-moi tout avec Mami Mich. Merci beaucoup na passage na yo. Merci beaucoup mon frère Megenema. Merci beaucoup. Merci vraiment. Dernier message que vous avez dit ni nini oyo ozomona abongo na motema na mikolo joye na maison mère. C'est voilà. Et nante isa domaine na Nzambe Saint-Esprit aibineni akina ko toucher. OK. Ba oya. Merci beaucoup. Merci beaucoup na passage na yo. Merci de bande ko tout bon division. Un grand merci. Merci beaucoup. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro Chateau Bakayau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro biso talinga koleba nini kwanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, manduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit
ya grossir la fesse saint mollet hanche. Voilà. Non, yo somona te. Oh là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga